tata mwana pe tata Molimo Santu papa na biso toye lelo awa mpona kopresente mosala oyo tosalaki le 15 novembre na Ngamba na yango toye nango oyo ngai moko na simbi ezali elembo oyo tosalaki ba $10 na biso oyo topesaki nini bapesi biso fleur oyo tintani tosalaki kado bapesi biso yango wana oyo nde bapesaki biso mpona Ponclin bapesaki biso yango wana oyo nde certificat ya attestation na biso oyo toparticipaki na fête ya le 15 novembre tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Bana banganga Nzambe oye! Bana banganga Nzambe oye! Bana banganga Nzambe oye! Bobani ya Nzambe ebandeli ya mayele. Na komba tata mwana pe Molimo Santu ntango toza nango mingi te me ya solo tosepeli. Soki babengi bana banganga Nzambe soko ebi ete oza mwana nganga Nzambe obukanaka te. Soko obukani oboyi ovandi na yo eza kosala bapara kuna pasi likambo ya spiritualité ezalaka ndenge mosusu me bango baza na kosepeli na komona mosala oyo tosali papa tenga moko mpe naza mwana nganga Nzambe. Sinon félicitations na bakado oyo ya solo liboso paroisse toza kozala na bakado te na la part ya bana banganga Nzambe kasi na bomoko oyo tozali kolakisa na baparticipation soko bazeli tokamati topesi yango nde osala boye papa azali kosepela aza na esengo mingi toyokaka biso moko ndenge alobaka tata azanga na Nzambe mwana ayaka na Nzambe te bazali to bazali te et ainsi de suite ndenge alobaka ezalaki esengo te aregretaka tala bango moko bapasi moki mbangu abandi mosala oyo et ainsi de suite eza kose transmettre ezalaka ndenge wana lokola papa mindele azali société na ye akoluka nini succession na ye fo ezala biso papa aza koregrete mingi yango wana toyokela papa aza na kosepeli mpe paroisse aza na kosepeli na ndenge bana banganga Nzambe okomi organise présidente azali secrétaire azali trésorière azali ndenge tozolobaka Olivier Tembulo oyo maman présidente oko représenter paroisse na biso na novembre tosala makasi totia maboko cotisation ndenge ezalaka tata pasteur alingaki kende feti na Nkamba nafutaka tike na moko te lingomba moto efutaka tike ndenge moko mpe ekoki kozala na bamouvement président azokende ezali organisation kaka me nde ekozala malamu bana banganga Nzambe ya Liège mbula oyo papa amona mpe biso bongo to bongo te akosepela te akosepela te sinon vraiment ndenge nalobi ntango ezali moke ya solo ozomona ke bofukami liboso na ngai bofukami liboso na ngai te
opesi ba frère epai ya nani epai ya papa ngai nazali kaka lobi représente nga ozomona représente nga et partout esika baparoisio bazali koreprésente papa. Donc sinon tika te ye moko papa Simon Kimbangu kiangani apambola bino oyo nyonso ebimaki po ete bakupu oyo ezwama esala nini ezonga na sukisi wana na kombo ya tata mwana mpe molimo santo. Amen.